Parce que les négociations sont longues, le majorité dans l'Assemblée nationale. Mais je me pose la question, est-ce que les primature et que on a un accord, il y a un Nairobi? Parce que si on a primature, tu vas biso na katia Assemblée nationale na kati gouvernement, tu auras majorité. Tu auras majorité. Les lois tout le monde les mo kozambo kabundi les lois to kozwa les lois aussi majorité parlementaire. D'où je vois que non, je pense que la primature doit revenir à l'INC. Ndeko Moïse Gatoum aza muto moko pe oyo basaka baneve ke non nenga Genève ke non ndeko fallu azala candidat na biso na niveau ya opposition aye okota na 5 pas mbongo na 2023 pe azala candidat mais biso pendant INC mona mboka Félix oyo ko mokonza mboka na biso le pa ari président IDPS atikala orphelin na Genève l'INC mokonza biso Vital Kamerhe tondima costenir ye donc pouvoir obe cash ezaya biso ta mokonza mboka bengisi batu baya ko baya bavanda basola to vana ensemble yensa dia na kati to na ta osa déclaration te eza lokola biso na kati ya ndako to bengisi batu biso bakolo likambo to na kotia tu minoro non tout le monde makambo wana ko ma primature wa faut tozonga sous toujours malamu e komi likambo ko la primature non wala to la primature te pouvoir za biso to lelo moko te na za koloba oyo ngala moyenta analyse politique na pesi avis na ngai ça n'engage ni l'INC ni les cas de l'INC. Mais c'est une analyse comme camériste, comme communicateur à l'INC. Dans 2 semaines, pour pouvoir avoir sa mission. Mais Vital Kamerhe Bunda, il y a un parti. Il y a un boloko, Epstation à boloko. Biso kacheto bimisae. C'est là que je félicite Ndeko Kabound. Alors que non, que Kabim va kansa FCC. Mais le roi biso FC bakanga Kamerhe, biso IDPS. Tout bisa Vital Kamerhe. Parce que azali moko bunda pona combat ya ndeko na biso fédération chinomo akomangita bokonzi. Même si mabe ya mutu eleki, to tata bola moko mutu asala. Bienvenue sur votre chaîne Ici Télévision, toujours derrière la caméra de Dynema Weja, accompagné de Rachoula Caramel. Vous allez belé toujours, vous me sens toujours informé. Bino babilo bizaki yombe pesa momba boy. Zaki wana na kati ya ensemble national. O wapi mona mboka Janine Mabunda a perdu qui poste na lokola. O azaki ko accompagner Jean-Marc Kabound. Et kasi wana to moni na tongo oyo actualisé côté lingana to moni mona mboka Joseph Kabila Kabange wa bengi le sénateur à vie atiki ville ya Kinshasa pour na ko rejoindre na ngambo ya Katanga o kuna na Kolezi esika wa kei pour na ba faire personnel na mais to moni eko sur qu'il est na réseaux sociaux eko bardé et ko pesa moi nyamu na monoko ya ba congolais kasi wana to ina ngambo ya ba communicateur ya INC tant to ko na INC nous vont directement Vital Kamerhe santé d'aller ko déranger jusqu'à là bazali ko senga toujours qui est mo konte mboka atele msali sona pour na komisali banda na mboka to éviter pour nini d'aller ko retarder makamano surtout kasi lelo to ko zwa yango na munoko ya moko ya ba INC ba bengi Douglas Lenge à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame Jocelyne Moussao. Bonne santé. Oui, santé za na prison. Santé genda boloko ne bakanga mwana mboka Vital Kamerhe azali président national ya INC. Na pesi bambote bisika zali to kolemba te to kobondela pona ye nzamba sale grâce pour nzoto ko makolongono si so pas du contraire moi Vital Kamerhe azali kaka kobela kaka. Oh mais dernièrement to kaki déjà vous avez ko lobake non azaki so na bolo côté azaki déjà na hôpital sans azaki ko déranger fallait pas le ko ba évacuer mo bon azongi so mo boloko to luka un peu te comprendre ko to bungi mondam ndeko Vital Kamerhe azalaka na kati ya boloko na nzela ya directeur ya prison centrale à Makala nde akomela kobe aibisaka ministre de justice que ndeko Vital Kamerhe azobela sérieusement ezosenga ba évacuer libanda ya mboka to na ministre de justice azali moko ya cash moko ya IDPS ya ngamu na biso abino vraiment état Vital Kamerhe ezali critique esengi azwa ba soin libanda ya mboka mais si ça va du contraire momba Vital Kamerhe na ke ko zwa ba soin te to mituna ba question si réellement tolandaka bandeko basaka déclaration autre bandeko IDPS bandeko FCC que batu bakanisaka Vital Kamerhe ezali batu ya FCC siko biso elo cash biso na signature cash mtana na pouvoir qu'est-ce que maintenant ya kopesa ndeko Vital Kamerhe liberté provisoire ou ba évacuer ba mboka ke so ba soin ni nezali ko bloquer ya to que non na procès Vital Kamerhe
y avait une main noire, tout au sein mon Konzambo azali garant azali commandant suprême azali garant. Il y a bon fonctionnaire, il y a institution, il y a bon cannabiso, il va s'appliquer les camarades vite caméra parce que vite caméra azali partenaire naé azali directeur ni ya cabinet naé. Toko kama moi mboka Douglas Lwenge toko tia no moi nanga wana na moi entre parenthèses te bi ke toko zongela susu et siko wana toko bête un peu moi c'était na likambo ba benga vitel ka mero ba ko benga toujours ke mokonza mboka atabeli kambo yango deska esika ba telemele siko wana moi mboka vitel moi mboka Douglas Lwenge réaction na yo et analyse na yo par rapport ya bolongi ya moi mboka vitel ya moi mboka Jani Mabunda et botiki kiti na ye Assemblée nationale. Non, merci pour la question. On a dit que Batumi beaucoup de gens qui suivi nos journalistes, nos opinions. Au moins, il y a des démarches parlementaires. Il y a cash, nous avons 48 députés, IDPS, INC, Bazaki président député Nabiso, Bassinaki pétition, aussi Konabiso honorable Jonel Tchundu, aussi honorable Amato, aussi honorable Bindoulé, de Bazaï Belé, on a retrouvé INC Bassinaki pétition pour le moment à Jani Mabunda Akena. Mais tous les un état de droit. Quand on a des démarches parlementaires qui m'a commandé que Jani Mabunda, eux c'est un gars qui a noté, c'est les pétitions. De Jani Mabunda c'est un état de droit. Mais un état de droit qui a raté à 2 poids 2 mesures. Parce que dans un état de droit aussi, quand on monte à Kobela, on peut aussi évacuer que nos observations sont appropriées. C'est ça un état de droit. Mais c'est pas parce que nous avons un longue biso tozu le majorité dans l'Assemblée nationale. Mais je me pose la question. Est-ce que le primature et que on a un accord il y a Nairobi parce que si on a primature tu vas biso na katia Assemblée nationale na kati gouvernement tu auras majorité. Le tout monde le mokonzambo kabundi le to kozwa le aussi majorité parlementaire. D'où je vois que non, je pense que la primature doit revenir à l'INC. Moi, mboka Douglas Lwenge wanga moni e ko makamususu. Batu ba ko tala intérêt mboka bino se ke yenti jusque là yango to sentir absence na mino na kati boko lukande poste. Boko lukande sika. Po batu ba ko bunda po intérêt ya petit peuple o e ko souffrir na nzala mbutu bino boko lukanini. Ba poste. Omoni maman madame je suis na poste na so na na poste na éclairci batu ba olanda biso. Exactement so intérêt ka mituna te nga na journaliste na ko pe na ko tuna mituna. Et comme sous di caméra so na. Et vous avez madame ba question mituna zo ba réponse ne fa besoin. Mais lukande obongisa mama loba a to ko so na te na za journaliste za plateau na ngai quand même hein. Moi mboka Douglas Lwenge. Et a ko so na te za mituna. To meka un peu ko za moi malamu te. Omoni ba politique nyonso ba lelo ba na union sacrée au Mozambique ba bengi batu. A commencer par Ndeko Jean-Pierre Bemba. Ndeko Jean-Pierre Bemba muto yo ayeko we l'intérêt naé pour na 2023 e ba kozana course. Là il faut mettre ça dans votre tête na sa bande ba kongo banda biso. Ndeko Moïse Gatum aza muto moko pe oyo basaka ba nerve que non nenga Genève que non ne ofalo azala kanda na biso na niveau ya ni opposition. Aye okota na 5 ans mbongo na 2023 azala candidat. Mais biso pendant INC mon mboka Félix o ko mokonza mboka na biso le pa ari président IDPS atikala orphelin à Genève. L'INC mokonza biso vitera mère tonima costenir. Donc pouvoir obe cash eza biso ta mokonza mboka bengisi batu baya ko baya ba vanda ba sola to vanda ensemble. INC dia na kati. To na ta osa déclaration te eza loko la biso na kati ndako to bengisi batu biso bakolo likambo to na ko tia tu minoro non je pense batu ba ko tia makele mingi eza autour eza bando ba ko to sanga kata libota. Donc le quoi aussi majorité na kata Assemblée nationale. Moi je pense que Mboka ça na bonne cœur accord ya Nairobi et très ko faté. Oti on n'a jamais bande ko IDPS ou bien bande ko Mboka ça autour de la cache alba non accord en Nairobi ko fa non abaki accord ya cache FCC Koufi. Mais accord en Nairobi ezali. Moi je pense que aussi majorité parlementaire primature ko zo na katia tozo luka un peu omeka ko éclaircir parce que lelo même tout ce monde le ba ndeko maman so mabunda jeune mabunda auto ko koya il y a déjà une carte il y a déjà dessiné que non toro que non plateforme X bazwa Assemblée nationale X ba ke na Sénat et primature et na Y mais biso no pouvoir biso uta to tia ba faire na Genève to ça na IDPS. Tous ces mots, on a le pouvoir. Dans 2 jours,
donc yo kobeta lisolo ke bozonga na ngambo ya bino fo bo récupérer primature et si le peuple congolais où tu as intérêt le peuple congolais na kata esika wana po na yambo nango na sima atokima to ana posa ya moi mboka vital caméra bana mboka zo basoin koto bato ba ko bunda ke no bato ba ko empêcher coalition na bino et kende liboso pour intérêt ya peuple mboka kangami ke noto luka to mon éclaircissement bino koto boko bela ke primature en tout cas wana si bobulungi si biso to ko eba souté sika ngam ni bosaleli madame ici ça s'engage moi propos nazali côté ni nazali position à partir na ko sala analyse parce que les lobby to bunda oui to bunda la peuple ba débito bunda ki kuna dans l'Assemblée nationale et ça va représenter peuple na biso. Oh, biso do votar ba député ba bima, yen sa 18 députés. Oh, to votar bima, ba lobé la population na 400 nationale, ba votar ki bani ba sina ki pétition le maman jeune maboun accueilli. Dem des choses, obligatoire to lobé la PPT, mais le roi ba signer pétition le s'il y a des lois pour voter dans l'Assemblée nationale. Qu'il y ait une augmentation de salaire ba fonctionnaire. Parce que population majoritaire population ba la fonction publique. Parce que on n'a pas encore à 10 personnes 15. Ceux qui prennent la biso bakassin, on a 20, un fonctionnaire. Déjà, ce salaire à fonctionnaire est bongi. La population a se retrouvé. Donc, les députés, les lois aussi majoritaires dans l'Assemblée nationale, ils ont une obligation de voter la loi qui est sambo carbone difforme. Ils ont voté la loi qui fonctionnaire à se retrouver. Ils ont voté la loi qui la population à quoi se retrouver au moment opportun. Et si quand le bara, deuxièmement, oui, j'avais des collaborations à cash apparemment, il va sur rôle na bangote. Tant bande de connexion yente ba ko lobake bazana posa ba mona ba ko senga na nani po bango ne ba na kita bokondite bino si ndi bino ne bwana sana maboko tant boko lobaka bongo boko tanini boko zonga suna nga mo FCC o ici pour mi coalition non il faut que ba biso na kati ya cash na ekufite coalition oyo kufita li ya cash FCC o ka mo kona mo discours na abete yonte coalition ya cash IDPS LNC eletike kufu asiko loba yango te o ka to boite kana nyonso wana oui madame. Mais il y a des personnes qui ont une coalition à cacher les seules personnes, la seule personne qui a habilité, il y a une coalition à cacher Koufi dans le Chilombo, c'est le président de la République. Tant qu'il y a une coalition à cacher les alliés. Et c'est là où maintenant, ça engage que moi personnellement, Douglas, on a dit qu'on était INC, on a dit qu'on liste, on a dit qu'on a une majorité dans l'Assemblée nationale. D'où mon consambo qui a monté à ma lame, on a une majorité, que primature n'a pas fait un INC. Parce que tant IDPS, ou bien mon consambo qui a offert la Genève, bah qui deux personnes vite caméré n'a pas mort fait dans un Chilombo. Et là comme na pouvoir tout ce monde là on a pouvoir. En tout cas wana ici tout le monde makambone comme ma primature. Ouais faut tozonga sous jour mala moi comme likamba ko la primature. Non la la primature pouvoir ça biso to lelo moko te. Na ça ko ba oyo ngala mo analyse politique. Na pesi avis na ngai. Ça n'engage ni l'INC ni les cas de l'INC. Mais c'est une analyse comme camériste, comme communicateur à l'INC, qui est le quoi aussi majorité parlementaire, tous sont en accord en Europe. Parce que si vous aurez primatique, passez moi passer au soir, tu auras majorité parlementaire, mais là aussi majorité parlementaire. Coalition cash n'est pas couverte. Cash. Il est passé à l'INC les montants. Moi on a bien le non et couverte. Ce qu'on bien on va ne pas prendre. Donc, tout le monde pour la population, les députés sur l'INC, ils ont fait un moulin, et même les gens sur nous, ils ont fait une commission à vote. Pas un témoin, ils ont fait une commission pour un compte à cash. Tout le monde est absent de Bino parce que beaucoup soutenir le chef de l'État, tout le monde est absent de drapeau. Il y a ni militants, il y a INC, tout le monde est binoté, ni drapeau, on a Bino pour soutenir le chef de l'État. MLC Zalaki, tout le monde est parti de qu'on a battu le comme on a FDC, tout le monde va partir mais qui pour soutenir le chef de l'État. Mais absence il y a INC. Pourquoi absence ou a INC na terre? Apparemment madame c'est la confusion à Makam. Tant qu'on a une démarche parlementaire, alors on a des démarches à gouvernement. Population va pas pour le salani. Mais population vous voter qui oui et laisse-moi expliquer l'opinion nationale internationale. Il faut bien des démarches parlementaires. Les députés na biso, ba signer qui pétition. Les députés na biso, ba voter ni ba voter qui déranger ma boum akende. Parce que bisanga lelo bato ba yaki ba na balabala, bisanga ba militant, ba sympathisant ba na balabala. Est-ce que écoute, est-ce que bango ba na voter? Est-ce que écoute, est-ce que bango na ba signer qui pétition population
Nous avons fait ça maintenant avec les députés qui ont le biso. Parce que biso les députés c'est INC, ils ont représenté biso de voter bango. Les députés wana mtu abelela ki population aya ko soutenir bango, aya pona ko soutenir vision chef de l'état ba mo lolenge kan ba ko ko se biwo ya Jani Mabunda. Mais tant bino ko lo ba bongo en tout cas to komi ko mona bino lo ba. INC bo komi na bilongi mi balé o ya solo population ko luka comprendre été jusque là. Madame il faut qu'on rectifie question no INC do bilongi balé, INC on a kata cash. Ce qui aux ala quitté ngan ne ko langa mettre bazim pour les passe langa to ala qui yo ndoko ta quitté ba pela je te contredis na peso micro na ngate parce que na peso micro na ngate ne ko Douglas Tulenge wana ko pesa yo te donner ma weja lancer ba image wana parce que to mona il y a eu personne quoi ensemble national tie baneti souka j'ai été là donc que wana zo le bata ata ba abonné à une télévision ba contredire parce que je suis la seule personne il y a ça direct il y a élément au banda samedi 6 journées à lobby na 1h du matin bazaki toujours na direct liboso ya une télévision tango ko le babongo RTNT zaki direct wana de tango ko le babongo apparemment bino ne beaucoup na problème non nabi boy je pense que madame vous n'êtes pas mais quand peut rectifier ba parole wana ko le bana mais ko retirer yango parce que une télévision et peut-être qu'il va tout direct et retirer un peu ma parole na yo je m'incline madame au moni peut-être aux ala qui accrédité jour à fortité mais si on a de qu'on mettre basim pour fils faut que jour nini te lui toyeba parce que une télévision ana ba image direct on va ko lancer voir même si ça débat c'est ça tie na poste de si batu ezali par rapport ya jour à faute peut-être vous avez accrédité comment ça ba image ezali oh ba image ezali RTNT a tiango direct le ba match ezala kité na ba bar tozo le banalo likambo da réel parce que ko faire ngobe biso likambo zo exister te ndeko Douglas Tulenge so tous à la quand même vrai tika rokima tous à quand même front tika rokima loba vérité question mon rokima te na kate monsieur là na ma na bi ke bozala ki wana peut-être na habité na tia entre gain peut-être boaki libanda peut-être bokote na kati ensemble na sointé mais ngana on a mettre bazimpo to na 404 ensemble bobo ko tshebso micro to loba to pesa fi na biso mais ba député na biso ya yenso population ba vota bazala ki na kati ensemble national ba vota peut-être pour imaginer mabunda kende ba vota ki nini comment dirais-je ba vota ki nini mention néo-jamais bon ok donc l'INC était là présent des alliés des marchés parlementaires au biso de voter député de l'obéla biso ce qui n'a pas ça que non de rien c'est bas après tout le monde ba monter na biso INC bazala ki wana o bien malam meras collègue. Merci beaucoup à Douglas Tulenge parce que azali ko ça va abonner à une télévision parce que batunyo surtout ya zine télévision ba mona lolenge kani ba image zaki ndatu zaki na kati kwanti coin ya kati ya palais du peuple tozala ki wana on était devant jusqu'à minute au quitter palais du peuple na 1h du matin bazali juste ko cacher vérité mo jusque là ba te bele ba comprendre té Douglas Tulenge est-ce que o ko le ba vérité na ba public ba ko tala bino ba soutenir quand même Vital moi na mboka Vital et Caméré non ba vérité devant public hein que l'INC tozana kati ya cash l'INC zali parti au premier parti au niveau que seni mo fait attention le mot tant qui président ya IDPS et ba député na biso ba signaki pétition pour les gens mabund akende bila kabange akozwa mpe pona ye pona ngambo katanga kuna na Kolwezi na habité et tant qu'il est dans la liste politique tout le monde qui mba liboso azwa ki mobembo na ye baboyaki mbala ki mobembo na baboyaki juste après beaucoup et ensemble après beaucoup ya o babengi mwambo Jani Mabunda to moni bango ko bino bandeko ya cash ko autoriser était à ce mobembo na kende et tant qu'il analyste ko yuko un peu comme ko analyser les biso on a deux phrases non ana ko analyser le la camérise moni ndeko Jikaka Chinarambo Raïs Azali ancien président Azali sénateur en vie. Il y a combien de personnes qui a voyagé, n'a pas raison, a raison. Maintenant, moi, il y a un agenda qui a comme libre à voyager, à libre à conseiller un sénateur en vie. Et puis, il y a président à la bonne moitié. Et Kabila Azali, ancien président, Kabila Azali sénateur. Lobby ne Nabiso, autorité Nabiso Akash. Alors comment sénateur en vie? Alors comme ancien président, il y a un abisso, une grande vérité, tout le monde a payé parce qu'on voyageait, alors que la famille, c'est fait normal. Si je n'ai pas voyagé à Kéina, à Mboko, la province à Lolaba, elle m'a bêté. Elle a sympathisant, ça fait 2 ans à Longa qui a Bokonzi, à ce comme Akunate, ni na Katanga, ni na Tanganyika, ni na Lubumbashi, ni na Kolwezi. Le coup, la voyage, je pense, à Bandundu,
Ok, na Kasai, ok, na ba Kongo za libre ya ko tambola business oye ali passage ali sénateur en vie. Au moins porto on est par quoi au CGP na kata Assemblée nationale, na kata cinéma bête. Et comme ça nous bobangi te parce que bozaka bo indexaka toujours Joseph Kabila kabanya azali ya base makambo ebele, azali ya base ya boweyi ya makambo ebele na kata na mboka oyo. Et ko banki sabino mo mokete mo ba déplacement na ye. Non, madame, moni bateau ba ko ba ande se bateau baza, bateau ba ko banga, c'est peut-être ba belo ba ko salate. Kabila 50 ans d'âge. Azan a pour ça à se réjouir na oya juna kati mboka Congo. Ana 50 ans d'âge, ana pour s'offrir boepe madame Josine, bokanga photo selfie. Oko sepela. Kabila lelo ana pour ça ba vandi bogenon. Pona ngai na monaka 50 ans d'âge akuti ba sasu, akuti ba tate belé en Afrique. Oyo ba sali déjà ba siècle na pouvoir coutumier Afrique. Ba vanda ba kenate. Mais andimati ka pouvoir na âge il y a 50 ans, âge il y a 48 ans, à titre pouvoir, pour moi c'est une bonne chose. Et on a posé à se réjouir, on va bien aller, après à se réjouir. En tout cas, il ne faut pas mêler mes propos avec l'INC. Ici, je parle comme camériste. J'ai fait mes analyses personnelles. Vous comprenez? Autour de la question, on a une analyse. Kabila a titre pouvoir en tant que jeune. Et ça, tata, sassou, nambo, ba comboté, ba double, ba mandat, ba tripla. Abeta ba 5 mandats. Mais à titre pouvoir, na calme, na contexte c'est auto joli pouvoir. Auto botelé, to boté bokonzi. Ana droit ko fa na mboko yo, ana droit ko séjour na oya ju na mboko na biso. C'est même aussi avec même aussi avec une déclaration faite en Chiloma, c'est président mon mboko na biso. A comme sénateur à vie. Alors pour pas se réjouir na ma bien naé, na famille naé, na maman Nyankero. Vous comprenez? Et c'est une grande fierté qui a légui wa coûter na ancien président ba coûter ba pesa ni moté. Ba lele kaé vous comprenez? C'est une bonne chose. C'est que nous voulons que non, Mboka na biseta molenga. On a pensé que non, tout le monde a un président bakangé, tout le monde a ne Félix après manna bakangé non c'est pas digne. Faut tout le monde a bango envie, tout le monde Félix, tout le monde Kabila, bazako sakana, bazako yama, c'est ça la beauté de la démocratie. To komi wapi na lisolo ya santé, ya Vital Kamerhe pour te clôturer. Ndeko Vital Kamerhe azako bela sérieusement, azan hôpital azali eko senga ba évacuer. Ya on to biboy. Tango bande comme CDPS baba que non muta kanisa éviter quand même battre FCC mais pouvoir à catcher ça maboko na biso ya IDPS na boko INC qu'est-ce qui manque ya ko pesa mwana mboka Vital Kamerhe ba ko évacuer za baso libanda ya mboka yen mémoire on a servi à Jamal pour écarter Vital Kamerhe na jeu politique ya mboka na biso nous avons déjà compris c'est un procès politique parce que le banda ko bunga banda ko mbongo Kamerhe iba mais tolandi na bande ko Tanzanie bande ko Angola babi ke non biloko wana ezali na port d'Alger na port à l'hôpital to ko zo yango c'est ba ko funda biso pour biloko ekangi ba port na bango Kamerhe za ko bela qui va profiter à la mort de Vital Kamerhe qui va bénéficier à la mort de Vital Kamerhe or Kamerhe c'est un patrimoine Kamerhe azali Mandela mboka eza na posa maele na ye mboka eza na posa boa na ye peuple contre bénéficier na yango donc mokonza mboka azali garde de la nation azali commandant suprême ay ba ko s'appliquer na dossier à Vital Kamerhe pendant que nous étions les orphelins na Genève tous ces monde ba ko na biso les petits frères les Dada Bombole les Franck Diongo les Bitakwira tous ces monde là quel est le rapport na kati ya cash ba lelo dans 2 semaines pour pas le pouvoir pas sa mission mais Vital Kamerhe abunda oya muya mayo nene parti na ye le la kata boloko epstation na boloko biso kashto bi misae c'est là j'ai félicite ndeko Kabund aloba que non que quand même bakangisa FCC mais le roi biso FC bakanga Kamerhe biso IDPS to bisa Vital Kamerhe parce que azali moko abunda pona combat ya ndeko na biso fête chinomo akoma ngita bokonzi même si mabe ya mutu eleki tata bola moko mutu asala batala mabe ya mutu te Kabila a droit à kozala l'espoir d'aller ancien président parce qu'il a na 50 ans on a droit à vivre vie na ye tout consort en même temps il y a une main noire derrière ça ba côté ici Vital Kamerhe na boloko ezali bato FCC autorité morale d'abord azali Kabila o ezali ko souhaiter azala né à l'aise non ba papa lobby utaki na ndeko na munoko ndeko ya secrétaire général Jean-Manan plutôt Kabuya ndaloba yango na top Congo ya ndakaite qui va kanga Vital Kamerhe ezali bandeko FCC o uti ko affirmer yango na loba oyo na loba on ndeko Kabunda loba na loba oyo le loba na top Congo
Babe so ba dio na poti on émission o la nengo na maloba o le kana top Congo ke muntu acha bato acha vite kamena kata boloko ezali ndeko ja ezali ndeko bandeko FCC ya ndo mino question ko pouvoir ça biso ya cash moi na mbo fait dans le mot azali garde de la nation commandant suprême IDPS na pouvoir ministre de la justice azali biso a ça la déclaration na top Congo alors que non était à critiquer maman et santé vite kamera et ça était moko critique a repris ba bon ba ko évacuer na mboka sinon on a bloqué dossier wana et on sait mon konzambo et ba ko s'appliquer vite na zali partenaire na si on joue vite la mère la koufi qui va profiter la mort de vite la mère qui va profiter or la république moka ou bien bagène to ko perdre intelligence bonne moi mboka vite la mère parce que même mon konzambo on avait senti sa présence et tant à ça peut sentir absence na. Merci beaucoup à Douglas Tulingue, Balobi, les Losofotel Kamira Koufien. Parce que Kozanani, Banani Bako perdre, Banani Bako gagner. Merci quand même Nangonganaye, merci Adil Maweja, merci aussi à Rachou la Caramel. Et je peux aussi oublier de dire un grand merci à Maître Bazine pour l'homme de pièce contre pièce. Et si Kazali, Koudana PC Bambo Tebele, merci d'un message de tenir à Tongapo. Et ça là, bien mon mingi. Vraiment, problème exact. Je dis un grand merci à toute la famille Kenda, à toute la famille Mbaya. Je vous aime beaucoup. Tokuta, à la prochaine.